Télé 24 live, votre réseau d'information. C'est pas moi qui le salé tout à l'heure. Effacez ça. Effacez ça. Tiens, voilà. Télé 24 live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, na batutu bazotalanga sur télé24live.com. Ezali ngai Julie Poya Lama, Toronto, Canada. Donc, moi mikolo bele na beti masonga mon côté pour inviter baleke bele bazoya na plateau. Donc yango tozali invité na biso dernièrement zema ba combattant. Donc temps ya ko beta ngamo masolo bazo pesanga. Exacté, mais lelo quand même no ba quitter, il faut parce que ndeko na biso oyo apesi solo abenga ki jeudi oyo. Donc apesi solo na ye alobi il faut na partager ngo na bandeko na ye ba congolais na likambo oyo ekomelaki ye po ba msusu pe bazala nini bazala mayele parce que ye akendaki na mboka na biso donc ya Congo akenda kutana makambo kuna yango alingi na partager na bino lisolo wana makombo na bombi mendeko na biso azala mboka na biso oyo ya Canada. Donc voilà lisolo na ingna beta yango wana napesi batutu oba otalanga mbote et puis batu oba otalanga sima pe mbote nzamba pambola bino nyonso na moni na ligne Alfred Mamba zotalanga. Donc mbote nanga napesi pe na Alain Kindeki, Gervais Kaindo, Gervais Bilili na Patricia Kaindo, mbote sous nazo pesa na Pape de Réveil, mbote na Roger Kiangata na Ottawa, et puis mbote nanga sous na pesi na Pascal Touka na Bundes. Donc mbote na bandeko nanga tout ya Facebook batu tout ba congolais tout mbote na bino. Donc lobi ezali journée de la femme, donc jour à fête ba maman na pesi ba maman nyonso mbote ba maman tout nzamba pambola bino nzamba pambola misana bino ba maman oyo bazaya kolemba nzamba fortifier bino susu. Donc succès na makambo nyonso boko sala et puis nzamba fungola ba porte ebele pona bino. Voilà elo nengana loba ezanga ndeko na bino Julie Poya Lama, Toronto, Canada. Donc lisolo ezani ni ndeko na biso bengaki ya mobali a pesi lisolo na pesi mbote na Edi Limbangi na Belgique pe azotalanga mbote na yango wana. Donc boyoka lisolo bandeko oya mibali bokendaka ko kende ko bala bozala rapé na moi sagesse ndenge apesi lisolo na ye parce que alobi lisolo on a na betango parce que ezelo ko komelaki ndeko la biso alobi boye que azalaki awa na mboka azalaka na mboka la biso sikoyo salaki que ba connectaki ye na mwana mwasi à partir ya mboka la biso Congo. Alors ye ko sala pe ke ye azwaki mikanda na ye mais azana nu canadien te mais aza résident na mboka oyo azwaki résidence azwi résidence na petit abanjo sa pe ba démarche pona mwasi oyo ba connectaki à partir ya mboka nde ba yebanaki pona asala nini abengise awa déclarer ba sepe ba mikanda ndenge za ka boyo ba procédure po obengisa mwasi azana mboka aya koto ba procédure ona nyonso asala kiango asali yango pe ba procédure ekomi na suka po mwasi aya ya lobite ye moko fois kende po ba msusu pe ba préféraka akiti na ye moko après ayena mwasi mbala moko.
alors ye azwaki décision akita sikoyo na mboka na biso ya Congo na Kinshasa. Akiti na ba document nyonso akomaki pe na ba document na ye tout fallait sko azwa mwasi po ba ya koto. Alors ko sala ke aumeli pa vandi le temps moi vacances wana petit ayebisi mwasi bon ndenge za bo ifo ba démarche nyonso esili faut to sa nini to kende sikoyo na mboka na nga place na vandaka. Alors moi ça sali nini moi ça lobi ke alingi na ye te après toutes les démarches oya salaki ba démarche nyonso oya salaki mwasi na suka yango aboyi komi na mboka alobi akoya na ye Canada te aboyi na ye. Alors ko sala ke moi a forcer te komi ko bendela mwa nini abi alokola ko forcer te moi ça lingi na te ba démarche nyonso ya salaki tout wana tina suka moi ça boyi abi kazani na posa okende mboka poto te Canada te akoya na ye te alingi te atika na ye nde salaki pe aboyi babondeli mwasi aboyi. C'est vrai solo ndenga PCA. Namoni Davina de Bruxelles azotalanga bonsoir Davina. Donc yoka solo Davina makambuzo le kamkili. Donc moi ça sali nini aboyi mobile pa bika ko forcer yete. Ba bondeli moi lingite atiki. Alors ko sala que match beta maki moi na tanga kombo équipe ane zate po moni ya sala moi biente na équipe bato. Alors match betamaki na mboka na biso jour yango eloko o ye azo reconnaître jour o etikalaki na cerveau na ye yango wana match betamaki équipe na biso ya mboka betamaki na équipe ebetaki na équipe moko utaki libanda ba équipe ya mboka msusu totanga ka ba mboka batu te. Alors ya azaki na ndako pa tali match atali asiso tala match ba gagner équipe na biso nde gagnaki. Siko équipe na biso gagné basangani na groupe ya baninga babima libanda mwa terrasse moko ezaki wana pona basa nini ba célébrer victoire équipe na biso gagné mbamo pe bakei bavandi na terrasse babandi komela eloko o etikala na mutune mbule bande ko beta jour wana. Alors esali bon ba meli après un certain temps akomo yoka bien te pou akwei kokweya o yakweya wana ti ba memie l'hôpital akota koma inane ya koma akoti na koma ba memie l'hôpital ya Ngaliema na mboka ya biso kuna ya Congo Kinshasa ba kene l'hôpital ya Ngaliema ba komi l'hôpital ya Ngaliema a reconnaître ki kaka match oya bande kota nde baganyaki na mbula ndenge bande ko beta jour ango na masanga oye abandome na baninga po ba célébrer victoire ya équipe oyo eganyaki ya biso koma mobimba kenda ti abeta inane na koma na Ngaliema baye ko sala examen baye ko mona kezaki poison nde batielaki poison. Alors batieli poison ya zaki na koma donc siko awa na mboka na biso batutu bwana poto boyebi na ebite so ezapetis konda lobi que na résidence soko za na résidence na yo moyen oumela libanda 6 mois plus ezate parce que soko oumeli plus de 6 mois parce que ba renouveler so bimi libanda fo ça ba démarche bilo mo boyebi batapoto ba démarche so za libanda fo signaler ba bilo mo ndenge ona mais yesikoyo na une année oya saki libanda déjà eleki 6 mois. Alors ndaku pe oya bande kovanda parce zaki ye mokaza célibataire bakangi po mutazo futa te biloko nyonso ezaki na kati bakangi yango amona na rasusu te or ye azaki na koma. Alors mutu pe o akosala ba démarche te pona ba biloko na do tout était bloqué nyonso ezaki bloqué. Alors nyonso komi bloqué na kati ya koma 6 mois libande leki. Alors baye ko sa ba démarche bandeko na ye bazo sa ba démarche tout asali abeta inane na koma ala mukakate kaka na koma mutu pa ko benga koto azate tout ça mutu ko benga azaki te 6 mois eleki so leki 6 mois libanda il faut osa ba démarche msusu siko nzambe yo sa grâce ayo ko zonga sikoyo na bomoi souffle nde ayo ko reconnaître que akwea kinde jour wana ezaki jour ya match na
masangana bato bazaki tout autour azo reconnaître ka yango wana eloko ya yeba ka yango wana alors bayo banda ba démarche po asa nini bakotisa ye siko bazongisa ye koto bakende ambassade na biso ya Canada babite 6 mois déjà eleki 6 mois sali inane libanda okoki kozonga susu te se koza bien na mboka na yo wana selon ye ndenga pesi solo donc ba dossier na tout bloqué babi moya ya kota susu ezate alors eloko ko sauver ezaki nini ezali ba document oyo ya zaki na hôpital ya clinique Ngaliema nde ba yaki kosala nini ba ndekole ba kei ba bimisi ba document wana tout ba ko kotisa na ambassade ba démarche alobi asali boye na Congo a souffrir après avoir kobima koma wana ba ko sa kuna pe na ambassade ba bité de complication nyoso blocage sur blocage ba bitika na mboka na yo au solexi 6 mois de plus pourquoi au déclarer quitter ba biloko mo ndenge wana mais ayeko kotsa ba document ya malade que azaki na commande ba docteur ba ko bimisa ba ndekole ba sali ba démarche o bazaki na capacité o sa ba démarche wana ba bimiseli ba document ya clinique Ngaliema ba kei nango na ambassade nde ba bikete période yo moyen a ça la démarche mo kezaki te parce que inane mubimba ya zaki na kati ya koma batilaki poison tout ça abimisi ba biloko nyonso na o ba docteur ba pesa ki nde na sima nango eko sa nini baeko approuver document mais ba pouvoir ki omba mote na obete sonde ya pesi abi bazo ko boya nde baeko sa nini famille eko décider bakei na ye na Nkamba bakei na ye kuna na Nkamba pa bakimbangiste donc bakei na ye na église kimbangiste na Nkamba penza kuna na ba Congo bakei kuna ba sukola ke ba papa o ya Nkamba ba prophète baza so makambo ebimi mususu alobate parce que abenga ki wana nga uti musala na baki to rappeler mais nyoso alobaki pa aleki ndeki mususu pe ya famille na bango alobate mais bref alobi ke ba memaki na Nkamba ba yeko meme na Nkamba nde basali ba prière ba lobi makambo ba kokai koloba nde asali nini ayeko zonga na Congo na Kinshasa plutôt après un certain temps nde situation est débloquée baeko fungola dossier na ambassade Canada esali nini et approuvé que ba pesa mukanda pona azonga susu na mboka na biso ya Canada nde usala que ayeko zonga na mboka oyo mais ayeko zonga a recommencer nyonso à zéro parce que ndako ope ya vande ko vanda ba kangaki biloko nyonso donc fala kotisa susu ba papier fala sa makambo ebele nde na malembe nzamba eko sungae nde a se rétablir tina ndenga benga ki biso wana alobi tellement sala ye passe abi anga perdre vie na kaka boye akeko kende ko luka azwa mwasi aya na sali ba démarche nyonso abi o mubala saka aya na mwasi yango aboyi et puis ye baeko tiele ba poison ayeko kutana na koma kokota na koma nde na obetela bino wana ya inane donc nyonso zéro do abandeli via zéro babiloko na nyonso wana falasa nini akenda susu ko kende ko déclare ko kutana ba hier pona bazongse mo babiloko na ye donc nyonso alobi par terre donc abandeli tout bloqué nyonso bloqué mais ya mutuya oya sepeli ezaka ke quand même nzamba salier grâce toko bezane ti témoignage nzamba salier grâce azongisi en vie et puis baeko ndima ye quand même malgré Canada boyaki nango ambassade boyaki babi vanda mboka na o po umelo lexi déjà plus de 6 mois mais baeko mona mikanda nde nazolobawa nde baeko zongisela ye ba document ne ba approuvé nde bomonya yesko yo na mboka o ndenge nazobetela bino lisolo donc ezali ndeko la bino mobali nde alobi na pesa lisolo oyo na bandeko nyonso bazotala o bakotala donc nde na obeta boeza neti ye mutazoloba donc o bokotala lisolo oyo bo ye bakozala prudent pona ye alobi basi mususu bazali basi ya okende kobala te et puis basi ya ba connexion
mpona oyo akutani nango akokotolere lisusu te ke mutu aconnecte na mwasi o mwasi oyo aza bien bozala na connexion bobala na tout ça là o papa ayebi ye o mama ayebi ye ye akosala so erreur wana te parce que alingaka perdre vie na ye mpona biloko wana asali badémarche tout nde nazoyebisa bino awa akei mpe ntina kini mais na suka nango mwasi aboyi na ye koyako aboyi abi akoya te alingi na ye poto te avanda na ye na kini tout ça là mais moninga asala badémarche nyonso alors ye alobi oyo eza kindoki te nda namona boye te oyo akute nango mpona ye eza lokola sorcellerie mais baéchappe ye donc eza baéchappe nzambe apermettre te akufa parce que aza akomaki na posa ya mwana mwasi wana parce que bato bayebisaki kaza bien tututula bandeko na ye tutu babaki aza malamu mais ake omona makambo oyo akutani nango ntina ndenge oyo bandela vie ya zéro lisusu na santé ekomi malgré azongi en vie mais air mo boye so batieli mo bapoison wana na basanté mpe edérange mo basekela mike etikalaka alors conseil ya lobi que jamais ya kokende susu connecté na mutu donc namoni bato bazotangala pesa mino bambote donc Davina de Bruxelles azotala ngai André Mbwaki azotala ngai namoni lisusu Arnold Denelis azotala ngai donc Joanita Souza azotala ngai donc eza lisolo ndeko na bino apesa aza awa na Canada donc nde alobi na beta lisolo oyo mpona ko édifier peuple de Dieu que nzambe azali donc soki mutu ata batieli yo poison nde abi dégâts motema mabe oyo eza na mboka wana azocomprendre te eza nini eza kaka pasi parce que eloko atikali nango na souvenir ezali kaka jour ya match mbula ezobeta na bato babandomi na masanga ayebi te nani oyo akokai kotiela ye poison nani oyo akokai kotiela poison mpo ezalaki loyenge bazosepela équipe na biso eganyaki nde bavandaki na terrasse ye azalaki na ndako abi te eloko toganye tobima tosomba mwa eloko tomela nde abimaki na bacamarade bazala kotala match alors après un certain temps ayoki bien te neti fatigue akwei kokweya nyonso oyo akweyaki nde nazoloba boye koma ya inane akota koma inane na koma biloko tu awa ndako bakangi po amonanaka lisusu te bazwi biloko na ye bakangi parce que moto aza te baboyelaki ekutu mokanda me nzambe asali ye grâce azongi quand même bandimi ye azonga lisusu na mboka oyo yango lisolo oyo abaki na partage na bandeko na bakongolais donc bandeko nyonso ya oyo bazotala nga kokende kobala na mboka eza mabe te eza nango malamu mais il faut kozala plus na mikolo tokomi nango il faut plus kozala mutu oyo ozali branché spirituellement parce que selon ye makambo mabe ekomi tellement mingi mutu oyo aotielo poison koyeba te okasika bato tu baa bien nzoka bato mosusu baza malamu te abi donc mutu ayebi te so ekomela mpe bato mosusu mais oyo ye ekomelaki yango wana donc amoni yango donc ayebi te akomi koyoka na somo même kokende na mboka na biso ya Congo parce que poison ayebi te esprit ya poison oyo ekomi ndenge nini na mboka na biso selon ye biso tozalaki na makambo te ya bapoison kotia na bapoison mais ndenge nini bato bakomi kosala na bandeko na bango mabe koboma bandeko na bango ya boza mboka moko koboma moninga na yo okotiela ye poison pourquoi et puis mibali oyo bozokende kobala na Congo eza mabe te selon ye mais soki okokende kobala na Congo il faut otuna nzambe tuna nzambe est-ce que place nga nazokende kotia makolo ezali malamu soki eza malamu nzambe aconvaincre yo ok mais soki eza malamu te kokende te parce que ye nzamba azongisi ye na koma azongisi ye bongo bamisusu ye ayebi te misusu bamisusu mpe bakufaka abongo akendaki po asala likambo na kini azongi te akendaki po abala mwasi misusu po obali mwasi yango ye na ye awa baproblème
alors yango ya zomi tuna sikoyo bato basala sikoyo nini bato baya susu te to ndenge nini to ye asalaki mabe mpona ndenge bakonektaki ye po ye azalaki na confiance ya bato bapesaki babeki te aza mwana moko malamu mwasi moko bien boyeboye bokozala bien confiance ya bandeko na ye nde esalaki akita na Congo po akende kozwa mwasi wana me mwasi yango mpe aboyi na ye. Donc c'est ça lisolo nazali nango mpona yebisa bino ke makambo mabe ezosalema mingi kaka na Congo te même pe awa même poison eza te meki motema mabe pe ezali. Donc mpona bato bayeba ke mitema ya bato toyebi te mutu ayeba kaka mutu eza nzambe. Donc nzambe mutu ayebi bato nini oyo bovandi na bango tout autour mais biso toyebi te. Mais soko ozali mutu oyo osambelaka na kaneti ya ndeko na biso ya mobali na koloba ke sagesse eza nzambe mutu apesaka nga personnellement naloba ke mbala nsima soki baconnecte yo tuna nzambe d'ailleurs yo molobi okokende okozwa su mwasa connexion te. C'est vrai parce que makambo mpe se évolue nango makambo akoconnectaka wana o baconnecte o na mwasi o nakute na mwasi na Facebook boyebani bien te ekomaka na ba dégâts. Donc il faut oyeba mutu nini oyo ozokende kosangaje na ye parce que soko oyebi te oyo akutana mutu moko bamisu baza kokoba bolimbisi basi misu baza kokoba demo quelque basi baza kokoba demo. Imagine to mutu asali pa démarche tina suka pourquoi yekuta boyi yekuta emsu nzamba linga na epete aya parce que soki pa yeki emsu ngala so ya minene penjo kama boke pa ya minene on a cause la bien emsu pa finir yo. Alors bilo msunde balobaka na circonstance nyoso fo kumisa nzambe nzamba zongisio na bomoi kumisa ye. Alors zwa temps ozwi temps na yo pona osa nini okende kobala mwasi koza apprécier te po ba misusu baza pressé o akiti akiko bala kuna ye boye désordre même awa pesa pe na batu pe bakutani pe na ba problème. C'est pas seulement na Congo partout place batu bazali ba problème ezala kaka. Mais sokoza mutu moko za branché dans le Seigneur osambela nzambe na yo ya solo nzambe osani akutani sona mutu bien. Mais soki ozali mutu oyo ozotambola selon yo moko selon molimo mosantu te pona batu basambelaka okokutana kaka na ba problème yango baloba na Bible batu batanga Bible babinini maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et puis place mususu balobi susu si je me trompe pas Ésaïe 30 la Bible lobi que malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans pouvoir consulter l'Éternel. Donc si tu prends des résolutions sans Nzambe okutana ba dégâts. Mais si tu consultes Dieu okutana ba dégâts te. Yango moli batu mingi bakutana ba dégâts. Pourquoi? Parce que bazo consulter Nzambe te biso tout tomitia biso tout na kati tozo saba makambo susu sans consulter Nzambe. Parce que toloba te neti na kimkolo boy so ba connecter yo emsu papa a connecter a zwelio mobile na ba age na biso boy ba zwelio mobile o balana na mutu o balana bulu mikolo esimba suste e komi keba. Donc il faut yo moko okiti sur le terrain soko kendo luka muta bien c'est bon. Même awa pe soko luka pe basi msupe bien baza awa pe bazali yo moko nde faut okendo luka moi c'est ça te ba connecter yo tout ça parce que basi msupe baza ba comportement na bango. Donc elo na kolo ba ngone pe mitema mabe ezali kaka na Congo te même awa pe bato mitema mabe bazali partout na monde place mutazali bato mitema mabe bazali. Mais degré nde ya poison o ekomi kosalema na mboka na biso ekomi kolekela bato kotiela baninga ba poison kobwakela baninga ba mbasu kosala biloko moko ba malade mabe kobwakela baninga ekomi motema mabe ya makasi toyebi te soki eza dina bapasi kaka tozo comprendre te eza ndenge nini. Mais soki ozali mutu oyo osambelaka na yo to mutu o nzambe alingi te ke okufa te ndenge ndeko na biso akufi te. Gloire au Seigneur. Nzambe abateli ye azongi pe na mboka oyo bazongiseli ye bamikanda na ye tout ça la bandeli pe vine ya zéro. Donc ndeko na biso mobali nzambe akopambola yo lisusu makasi
baya kaka awa luka ka mwasi na Canada luka okukuta ka na mwasi ya bien abaza na bango ke okende su komi lukela ba problème de lo ngalo ba ngo mena na beta su sete na lisolo moko oyo esalemela ngai pe ba biloko wana na beta sete sur mitema ya bato toyebi bango te soko sambela kate okokuta na ba problème lisolo na eza pona forte na extend moi lisolo oyo ngai avala bima Congo Seigneur asalaki biso grâce na famille na biso ezaki na mwana mwasi moko boye eloko na bosa na yango te ti lelo parce que nga confiance penzi ya bato boye boye na nango facilement te il faut nzamba convaincre nga donc mwana mwasi wana nazobetela bato tubotanga so pona na extend moi lisolo ko fortifier bato bazotanga ko fungola bino misu ke bato tout ozakala bango bazaka bien te. À l'époque on a vana bima Congo ba 2004 si je me trompe pas. Alors moi ça na senga biso place il fallait vendre place ya ko vendre zate na tanga kombo na été. To yebisi problème ngaku na boya ki ngabi moi ayo vendre pas biso point nini. Mais azaki camarade ya petite sœur na ngai. Balek lango te ya za place au vendre te to zoye kaka boy mama biso pandemi tout ça là. Mais ngai esprit na ngai bando simba na mwana mwasi wana te. Selon ye papa bango abala mama bango mwasi ya papa na lingaka ete mama na bango abala ki alors mobali ya mama na ye alingi ete donc ya za mwana mama bango botaki avant dans les mariages alors tous les deux côtés kota papa lingete po za mwasi msusu mama mobali ya mama lingete po za mwasi msusu alors za camarade ya petite sœur nanga place au vent des athées aye ko solliciter avant dans biso biso to zui ezelo ko salema oko ndima te ke bat baza méchant alors biso to ndimi ye to zui ye akomo vanda na ba petite sœur nanga bazola la chambre moko ngai pe idée te boyebi kande za so ko sambela msusu nga ponza basanga mwa grâce na za nanga msusu boye na vandi na kokota prière mutatindi ngate na sali ba prière na ngai donc na za un peu mamba prière et ko ça ke nabi elo mo et koti kati na ngabi na kota prière il y a une semaine muto déranger ngate na koti na chambre na ngala sala une semaine abimate na kangami na chambre na kitaka minuit na ye na sukoli na zongi na zaka na se na zolia te na ça 7 jours na lia raté na prier kaka na zo prier alors jour na si ça prier on a déjà sali une année na biso jour nazo bima na 7e jour nazo bima pona kita na escalier na kende ko suka pona 7e jour na ben na suka na journée nazo fungola porte chambre na ngai mwana mwasi na zaki na chambre mususu bamba na boum ngape idée te na gangi ngabi akwei na chata kombo ata orange orange nini wana uti ko bima na chambre na ofungola chambre boum takwea ba moko na bengi siko baleki ngabi orange akwei siko balingi bazwa po bakende na dispensaire mo zaki na coin na biso esprit moi yebsinga komema na hôpital te bokene pa pasteur Songolo pasteur ango pas en échanger na lemba ba moko nebsi baleki na ngana oncle na ngabi te na okelo moko ezo sanga to meme pa pasteur Songolo ba mo oncle ngabi mi azobi msa fulu ngabi te nazo kelo kone ezo sanga voine ezo sanga to memi ye to comme pa pasteur ba moko ba banjo prier ye azongi normal abandi ko lela azolela boye ba moko pasteur a se tiko lela nini ozolela orange nini azolela ba bimi singa pasteur habite yo bima ngala se nini na bimi na bimi boye ya tikal na pasteur na oncle na ngala kati ya salon pasteur ba mo banjo confesser banjo salima bolimbisa ngai bolimbisa pasteur abi balimbiso po nini onde za wana nde na vanda kawa na ndako ba yaya na tanga ba komo baleki nga te nde za na kendaki epa mama mo boye na simba kisi na nga po na mibali balinga nga me mama na sko asenga ngai jeune fille
ya âge ya 17 ans siko jeune fille wana na pesa kombo ya petite sœur na ngai propre na otanga kombo ya petite sœur na ngai na te nde ya pesa kombo ya petite sœur siko mama na yebisa ke so opesi jeune fille ya 17 ans nde obando linga mibala ba Mercedes ya ba nini okomona mbongo puis maquillage no mutu asimbaka ngo te ba bilo mwandenga mbala moko pasteur abi bongo yo batu bavandi suyo yo siko lingo leksa su leki na bango yabi siko nde na koka kite na bando koka te po ya na bango don ngai ya na bango andoko tanga mulunge don ngane esprit bando simba te siko azo bima na sentir neti ba betinga eloko na kingo yango bomoni na kwei donc bolimbisa ngai na kokosa yango susu te na ke kozwa biloko langa nyonso o mama na pesa ngeza a chambre place ala na baleki nanga siko pasteur abengi nga oyebisi nga Abigail po bando benga mingi pe Abigail ba pasteur yako yoka masolo ndeko azobetawa orange azobetawa est-ce que boko limbisa ngabi me ya kwe azoka bien te to memie to prier bongo to kende to yeba so to ko sani pasteur abiteza ma hôpital te ezali ba beti donc yo zo bima ayoke loko mo pou e beti na kingo ndo moni yango akwe yaki azo confesser ndenga na ye na vandi na banjo yoka na yoka malili na yoka malili na yoka malili ngabi vraiment biso to vandi sur na ndako lingo bo maleki na biso 4e na biso ongo bo maya salio nini ou ndenge zawana ezanga ite mama wana po fallait na zo bakisi na ngai tout ça là ndasenga kinga mwana ya 17 ans tout ça bongo sko mwana ya 17 ans yo ponika ye poani opo yenda za étoile mbala moko na vanda nie o Babylone nga to beauté po za tala na bakesa ba maquillage ba maquillage wa mutasimba te nga siko na ndo tu na baleki nga me bino ya pakola ya bino po ni ye ba poudre ne alinga bo simba te kako te bo simba Babylone nga te fois silika nzoke za ki travail pour vous dire que l'histoire na beta po fungola batu misu que batu nyonso ba sa ba confiance te imagine toi biso to 26 mutu na ndaku to vandi sie malinga boma mutu na ndaku na biso donc soki na mitu na ati lelo soki Seigneur a côté senga esprit osambela te donc leki nanga namba kufa donc tonga to bate ke to na mutu mabe na kati ndako mais okondima te mwasi kitoko mais makambo mabe pona opesa batu tout conseil même ba camarade msu bongo na bapoto ba msu bazana bakindoki na bango nazwa masole be na beta mingi ba msusu bota ba comportement bango za ba comportement ba nzambe te ya kokende ko kotonga baninga ya kokende ko jalouser baninga ba msusu omona muninga lati sapato rouge ye fois kende ka somba sapato wana soka ena nda kuna moni yo ozana écran akolala te fois bundisa mbal ne faut ba somba ka écran ça devient la jalousie et jalousie là ndezo créer mutema mabe donc ba nzambe tu bota ngali so ona beti oyo ezali solo etika nga na mutu ti lelo ti na kufa etika ti na kokendaka na sama bele la bosa na eloko te na yebisa pe batu mingi liso oyo okoyeba te ke mwana mwasi wana akoka kosimba bakisi na pourquoi to na bana mikie me ba misusu bazo kosimba bakisi bino bozoyeba te ya zade ana bakisi et puis okomona ye pemba zongala lokola soki nini yo mo otali mwa mwasi ozolula ngana olula nga kamara na bino na za kitoko njoke za ba biloko oya travail ba biloko ba bazolobo mukile bebi te eloko bebi te bible lobi que il n'y a rien de nouveau sous le soleil peut-être que pour ba internet ba android nde tozomona ba publication tozomona ke mukile bebi non ebeba kala yakala mukile bebi lelo te kala makambo mabesa e mabate beba sala batu no bande kolobo mabe ya grave eza lelo te alors mututu soki osambela kate okokuta na ba problème belé il faut la brancher spirituellement ko sambela même bato ba pembeni na yo
kosambela nzambe koloba nzambe soki ba bien te longola ba pembe nanga soki baza malamu bavanda so ba bien te longola parce qu'on a vécu des choses ici oyo okomona bato balandanga na beta ba masole ebele yo moko ozokama obime koma mutu akokosela mutu likambo boye mutu azokosa akosela camarade ne msu likambo aza à l'aise alali pe pongi aomela pe mai pe bien mais aza donc ça les pas cité mutu inventé le mninga likambo et ça les pas cité aza à l'aise donc eza ba biloko ebele ezosala ba faut koyeba place nini ozotia mutu na yo camarade nini ofoza na ye mutu nini oyo kokoya na ye na kati ya ndako na yo il faut ko introduire bato pa mpamba na vie note po bato ebele s'introduire na ba vie na biso bazomemela biso ba problème ya boye so poza no na nzambe te boleli pe neti na kana biso boye pe mutu pa kufi ale komi o famille mutu balie te njoka na bato ka tozozwa kako aye na vie na bino atali atmoni betwala baninga nga nde nazobeta no solo mutu a confessa nazotoka azo confesser ngabi donc nde na bando sa prière o ezaki pouvoir moko boye nazoyeba te donc biso moto miyeba te ke to na force muta bamba nazo bimisa ba fufu nga na simbi ete donc na sala 7 jours à sec na melaka mai na olala na se tolo na se sikoyo na bima ka muta bamba na bu akweya donc pona oloba ke sambela mutu to azotalanga soko ozali na oza believe na yo oza na croyance na yo soki nini mais yeba ke nzambe aza na bomoi avant okita na se okende musala 5 minutes même à prière papa botalanga msu otanga 1 heure de temps mais après ça est-ce que osambela nzambe combien de temps donne même 24 heures toza 24 heures na journée 2 heures du temps divise 102 2 heures na yo 40 chaque jour na journée soit na pourquoi na osambela 1 heure na présence nzambe na so na nzambe na ngai 1 heure du temps ou 1 heure 20 même 1 heure du temps prie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ya mabe ceux qui osambelité okokuta na makambo mabe tande kola biso ceux qui nzambe te mais akufi mais le Seigneur n'a pas voulu que akufa Seigneur asali nini azongisi envie bongo soki sikoyo akufa ki donc makambo to ek bloqué nyonso si msu ye pas zo aider famille na ye metala poison bato bakomite ya mabe ya makasi makasi komite ozo comprendre tes anini mais na nyonso soko oza vainqueur eza parce que osambelaka si tu ne pries pas tu ne vas rien voir okozaka neti voiture nde balobi naza pasteur te mais nazoloba kaka que un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple mort. Tu es mort. Tu es considéré comme une voiture qui n'a pas de frein. Tout ta place, ce accident, tout. Donc, dégâts. Mais si tu pries, nzamba fungola omisu eza quoi tableau. O vanda boy, o talo muto abiente. Parce que tu es en communion avec le Seigneur, nzamba relaxo makambe bele, nzamba otia ba camarade bien pembe na yo, nzamba otia mwasi bien pembe na yo, nzamba otindelo mubali malamu oya mutu pa cité, mwasi côté mibali nzamba otindelo pe mwasi bien, oya komemelo makambe bele te. Il faut ko sambela. Ndeko la biso mubali nzambe apambolo pona lisolo na yo. Mais bandeko la biso tu batikali ya mibali bo sambelaka pe ba mibali bozwaka ta mingi te bolimbisanga pas de tous les hommes mais il y a quelques oyo basambelaka na bango pete kazwa 1 heure du temps à côté na présence nzambe o s'éloigner non mais au côté pe match bo bando vanda ki otali match ti ba match nyonso ba chaîne nyonso silisi mais 30 minutes même na présence nzambe o sali angote il faut que sambela mingi pona zwaka masole bende na lobaka et bele bato bele basana mitema mabe surtout na ya poto eza susu plus pire oyo kaka bato ya mitema na kanza ya mabe wana obalingi baninga ba avancer te ya mabe obalingi kokosela baninga makambu
ya mabe o bazokende kozwa bakisi na bango na Congo mpona koya kodétruire baninga ana poto toza bamasolo ebele ti a détruire ka moninga mpo amoni ozo évolue ye ayebandaka na poto asalaka eloko te amoni sikoyo yo évolution fo adestroy yo nde balobaka adétruire yo abebisa yo oavance te. Oui, tozwa bamasolo mingi mais la conclusion eza nini? Il faut sambela mutu to azotala nga sambelaka zwa ata 1 heure de temps eza pasi parce que mingi na biso tozala bapoto aomona kayu emso obeta 2 kayu olembi mais secret na pesa bino ndenga na sala ezaka ndeni. Moi je prie souvent kaka na ndako te emso na terrain na keneti na ça marche mais non ça marche te je prie na bimi na tamboli na keki na za quelque deux places na kendo sambela mingi na ba weekend na kei na s'éloigner place moi calme na prier pour la hiver pe ezara mo mobulu mais so net hiver ici bo na kenda place mo bo deux places on a kenda na vandi na s'incliner na sambela na zongi. Il faut sambela sinon te obando mona ba dégâts bo batebe ba kuta na ba problème ba maladie azo ba place wuti te na famille na bino boza na ngoti mais yo comme na maladie wana makama mabeze salema mingi donc bande ko tu bozota nga liso da pesi bino yango na pesi bino oya ngape moko ezate na beta pe ka bato mususu biso mo petite na biso ba ngaba le kai na mutu obiso to vandi na ndako na lobaka ngo nyoso soki nzamba tushanga te na sambela jour wana mbe emsu to yebate donc pour nous yebisa bino que la puissance de Dieu existe nzamba existaka a existaka soko lukiye okomona ya komi manifester na vie na si tu es quelqu'un de la prière ataba attaquer 1000 fois l'Éternel va s'élever dans ta vie. Au monde, mi se fungwa muto akota ka bo mona e. Parce que ngai inalo baka ngai te Seigneur asalanga grâce nazaki plus na Congo entouré des hommes de Dieu. Alors les hommes de Dieu venaient souvent me chercher pour que ça ba prière na bandaku. Parce que le Seigneur aitizanga plus na vision nga mona boy. So na koti prière makasi moi na moni na ebiso ezabwe yango alors za ba na assistant na babiloko wana ba délivrance na zo mona babiloko ebele donc na confiance à mututé ka nzambe plutôt je compte toujours na nzambe pona mona babiloko mususu nazo kamwa boy na assistant babiloko wala ba délivrance ebele yango na bana batutu batala nga fo sambelaka sambela mikolo bat bakomita ma b plus nzambe aosala yo grâce ozala bien bana no bakotanga classe okomona pe makambo changer babiloko moko abongo parce qu'il y a beaucoup de gens mona mwana zaki bien azwa ba masole bele mwana zaki bien mwana kenda classe azokende classe penza zolinga sa betide excellent na classe lobi na tonga lamuki abisi mama tenga na komi na ngai rappeur mama leli mwana kote na via diamba dans les pambaka boy mwana boy classe mais za babiloko mabe ba pare bele ba leli pona babiloko wana don na nyoso na kolo bezali nzambe apambola na moni Olivier Bola atalanga awa donc nzamba pes apambola donc na nyoso na olobaka que bo zalaka connecté na nzambe soko lingo kende kubala mwasi to eza na kineza awa partout zala connecté sambela nzambe opesa yo ba révélation pour kende kubala mwasi eza mobali koza apprécier te za na maîtrise nzambe aso ba msuba zana ba papa le ba conseiller bango ceux qui spirituel sont nde na ebité mais connexion na yo eleki nyonso so yo sambela mingi yo moko nzambe révéler makambo ebele. C'est ce que je voulais dire. Donc, la personne de Claudio, na personne qui sont nés na Canada, mbote nzambe da pesio santé kitoko, zalasko calme nzambe opesa yo mwasi na yo moko ya bien, koza apprécier tes temps na yo, santé na yo zonga bien malamu
après nde osala nini okende kopona mwasi oyo olingi. Zala donc calme, kozala vraiment pressé te. Nzambe apambola bato tu oyo batalaka ngai, oyo batali nga sikoyo. Nzambe apambola bino. Napesi mpe mbote na vie na nga moko Bob Bokelo, l'héros dans l'ombre. Mbote na nga lisusu nazopesa na batu tu kaka oyo batala nga, leki na nga Mimi Lama na France, Nathalie Lama na Maroc, et Don de Dieu Lama, donc état-major wana pire petit yaya na donc c'est ça. Batu talinga nzamba pambola bino namoni awa batu ebele napesa bino daya mbote. John Mateta na Algérie, mbote. Napesi JC Sarkozy mokonzi, mbote. Azor Mutombo, Azor okili solo ya poison, donc mbote. Donc JC Sarkozy mbote. Donc nzambe abatela ba papa nyonso zwa temps soki ndono za mwasi te bondela nzambe apeso mwasi bien, soki pe kota basi bondela nzambe apeso mwasi malamu. Ndo ndekola biso liso apesaki yango akomi bien, mais moi ba faiblesse kaka ya mikemke, mais ça va ndenga lobi azongeli nyonso a zéro, mais l'essentiel ezaki vie mikanda kutu te, mais vie na ye nzambe azongisi yango wana ayangaki na partager na bino lisolo oyo. Donc tokutani lobi pour la masolo na biso politique, donc na 16h. Nzambe apambola batutu batalinga. Merci ezalaki Julie Poya Lama, Toronto, Canada. Télé 24 Live, votre réseau d'information.